Saki Olingi Otala émission Yakambangu Info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala Info plus Pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonyo César kao Info plus tala pe mona Info plus otala kawa. Bienvenue dans le site Nabino www.info plus avec Peggy Titan, le parallèle de la presse congolaise. Merci beaucoup Naba tenir ce bazo l'andabiso de partout dans le monde. Namoni wana na Canada Henri Modogolongo et Nabo Senite Titi et toi la grande dame canadienne. Nenge bomoni nga Peggy Titan bobenga nga le parallèle pambate parce que nakinaka kokundola ba information pe kokundola surtout babi ke mboka nabiso ezali capitale moko vraiment au ba jeune vraiment ba voix ezali pe ba musicien bazali. Lelo no bomoni nga boka moite na oyeli bino moto oyo vraiment parce que babi ke mungongo papa wemba malgré kufa mais rumba musique etikala na koyamba moko ya biso azandi ko na biso to benga bango bandundu mais c'est un artiste musicien comme na Roi Love auto komeka ko sola na kaka par rapport ya carrière na ye parce que to moni ki azo ya na avant azo yemba banzembo ba roi kale azo yemba banzembo ya madilu azo yemba presque banzembo tout ya bandu ya papa na biso pe ba grand frère na biso o bakena na malita. Donc déjà là, bonjour le Roi Love. Bon, bonjour Titan. Bonne santé. Titan Makasi. Est-ce que vous avez une connexion de la mélopété? Nelo moi papa Wemba. Nami tali na tala talaro. Mais nami yokeli mawara. Est-ce que comme amina elongi na ngai na kokufa pauvre. Pabango bakani. Babalisa yo na motoro ya mosolo. Chazi sente na motoro ya mosolo. Après les chansons yo na bobo baseo quel vena tempo. Merci beaucoup Roi Love, vraiment il s'allie bien surtout na ba cher internet bazo la nabiso na lingano ebisano ba cher internet idole na ona musique ezana. Ben idole nga penza na musique ya Congo eza d'abord Carlito, Jean Boro musique ya Carlito, na se plara trop na musique ya Papa Wemba, na se plara trop sur na voix. Il y a John Poyi. Ceux qui aux na scène, j'avais interprété une témoin ya John Poyi Kadima. Donc na separa na bango trop ezali na PPP Calais Yampania eza ba voix oyo et patanga na ninga mokete bien OK tant na vara tango consommer musique na bango na les recherches tabulay koyoka bango et ça ranga bien ce qui lelo parmi ba leader ne tozomona il y a Ferregola il y a Kofi Olomide il y a Weranson, ce balobi qui est Roi Love, Lelo Oya ko intégré dans le mouvement Moroboy parce qu'avec ta belle voix boy, est-ce que tu peux condamner parce que biso tozo mona okaka, ozo ta musique à interprétation, est-ce qu'il y a vision dans les années? Ouais, en fait naza na orchestre déjà na tabaranango. Donc ils appellent ma propre orchestre où on a bossé en bazali. Preuve année que Bario Bana Mpandi quoi. J'ai mon chef d'orchestre là, bah pianiste là, bah tout bazar présent. Donc na Kembi déjà tourne à Marambo. Donc si on a commis prêt pour que Batu va découvrir où on a beau faire. Je suis en plein studio. On avait déjà on a fait déjà enregistrement. Est-ce que oui. Il y a on a 5 qui Batu bon à Kinshasa. Ma pesa ma chance. Baya na yemba bango ba comprendre. Ba on dit maintenant que zanga mizanga. Donc na zona précédé il y a commis bien à Sensei mais na tiki bango na yoy. Natiki bango tuna yoy. Bon arrêt après. Donc c'est un peu ça quoi. Non, elo nangina loba par rapport au ndenge lelo tozomona o lobi yango ke oza na orchestre na yo ou évoluera déjà en carrière solo. Mais lelo tozomona batu mingi ba mimizara bino surtout pour na bino bandondo. Mais est-ce que par rapport il y a talent lelo yozo amener yango est-ce que lelo oko lingato za fierté pe ya bandundu dans le monde par rapport à voix nayo parce que le loto bona kaka part nani tout monde razara na Sénégal ezara nani Serif Kelita mais biso lelo nanu chanteur moko ya ndundu abimate est-ce que lelo Roi Love okoyepe ko relever défi te lelo pe batuba yo dans le monde entier na lobi boye et pas ngai kozala ndundu et inquiétanga ne loroté donc ça veut dire que nzambe tanga salanga ndundu et pas ngai nazali instrument de sensibilisation. Vous comprenez?
soki nga na matina polo balobi ndundu ngo mutu azobeta wana ngai nasengaka mingi bato bapesanga litoi bayoka bacomprendre donc nzambe ndenge asalanga boye asalanga pour que soki na temi liboso ya bato au moins déjà kozala ndundu eza kozala mutu mo aza diminue mutu mo aza marginalisé quoi mais ntango bato bayoka koyoka musique mo ndundu mo obeta badécouvrira makambo eza kati na ngai. En fait, ce que moi je peux dire, nzambe asalanga ndundu pour que nazala instrument de sensibilisation, instrument de conscientisation. Nanzela na ngai peut-être nzambe akosala grâce que bandundu bakomi ko jouir pe na personnalité na bango. Omoni lelo pour omona un homme albino faut abalango c'est ma passe faut na balara. Ça sango simba te. Lit na ngeza kani valorisation ya race na biso. Yango tango mona ngana tema libosa sa na sala ma sécurité. Na yaka pina. Je fais même une chanson qui est sans valeur, titre sans valeur d'ici là. Batouborzon déjà na ba réseaux sociaux. Batouborzon na ba plateforme ni sur ba réseaux sociaux pour qu'il va consommer chanson. Dernière question dans les as. Tout le monde ba label pesa Kofi Central est victime ya Fally Ipupa. So le lo ba bi ke ba sollicité ont intégré la label Moko et surtout pas Fally Ipupa parce qu'il pas au publicité ba jeune. Est-ce que cause là d'accord? Pourquoi pas? Souci na ngezanine et loro oyo ngana fait le quoi musique artiste no avant souci bato ba consommer loro ya Sali bon ce que le bato mutu mo ayi est-ce que copie ça message na F victime et pas Fally Ipupa parce que micro a lobby azana pour promouvoir ba jeune donc copie ça moi message c'est le ngai roi love vraiment ma boko na ngeza grandement ouverte donc nazo de la offre na yo petango okoza ya consommer musique za katinanga on dit matin que zanga mezanga toka bona kanelo moi Fally Ipupa pusana moke nana ke chope ata obona simba tika na talata kotala ngana we na ngai ngana we na susi chéri nanga bo mwana ya tiki ngana nyoka mayondi miliwa na ngai ngana we na ngai yo ya ka stampe tabule adios yanga na yo resili na longoli pe motema pona yebi eleki e to bandaki alliance yanga ina yo banda bo mwana e na ebaki tete soki okotika ngai na kati ya londende boye siko yanga na yebike yanga ina yo ekomi ya motako lobelanga di tete soki okozongaka na pasi oyo na jali tete bolingo ekabwani ye yanga na yo ya makila ekoganie mama naloba nini na chanson ya wayo keli wana nga ekoki. Merci beaucoup Roi Love, moi ma dédicace, je pense que ça fait plaisir à Dido Loamboshi, ça a aussi fait plaisir à mon vieux, lui on l'appelle Babimboli, agence Badem au Versi et j'oublie pas, lui s'appelle Papa na Divine na Messi, Jolie Mabeka depuis Rennes en France, Yazawana, papa na ba papa, papa ya ba papa, papa ya bana, yebabi ke yaza musique, ma dédicace. La PC d'abord mbote na mina excellence Denis Kamba et Chimbo, le pape de la jeunesse congolaise le pape de la jeunesse congolaise. Na PC mbote na mina pas papa Kariza décision. Donc ndenge na ba toujours que la jeunesse a gravement besoin de vous. La PC staff na tout ya mo Sinai. Ba venanga lourdo jodomingo ba venanga vala malonga ba bibiro nanga je reste maka aigle de kaou. Osani fiston ingani surtout yi. Fiston ingani alors katanga motema na ba sentiment. C'est fiston ingani. Pesa nga chance na yemba yo. Nako offre nzembo na moko comme un jeudi miracle. Mo bangé na nzembo ya dégâts. Na lobi bien que ça des dégâts. Écrit, chanté par moi-même Roi Love. Comme je dis que Naza Sensei, mais Naboy n'a pas Naza Sensei, n'a pas de yoy. Après ça, la chanson. Ok, merci beaucoup. C'était la Sensei. Hier, on a Sensei, donc Azani Sensei Love. Donc, Yoana, Bomoni Moro, Azan Musique, Nassur, Narolo Bébé l'été. Donc, quant à moi, je dis merci beaucoup à l'équipe technique, vraiment, au bout accompagné. Je vois la Moustapha Malé, mais l'homme en 4 soldats. Roi Love Yeo, Babimboli, agence Badem, Fiston Ingani, Roi Love Yeo, Nabo Sanité, Henri Modogolongo, depuis Canada, et Titi Étoile, la grande dame canadienne. Je me rappelle, n'a pas certain numéro ma contact. Ouais, numéro rapide. Batunion Sobalingi, Babingangai, Bazongana, plus 243 84 620 43.
plus 243 84 620 43. So bengi ozingamba mon roi love. Merci beaucoup Adi de l'embauche depuis Dallas et je dis merci beaucoup à toi. Hein? Elle on l'appelle Hortense Tantou. Balobi Marambango Yango et Nabatonyo Sobalinganga Peggy Titan. Bye. Saki Alingi Atala émission Yakambangu Info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonyo cesare kao info plus tala pe mona info plus otala